Namboka so batu bakoti ba classe muke. Résultat zaraoui. Impatience, égoïsme na kowe la position tala. Donc résultat il y a éducation mukie. Yangoy. Donc mutu alingi ko tikela muninga espace te. Bangono espace où la ba kendali ba kanga mine sika mo boye. Résultat ya ba classe muke yangoy. Oy. Mokonza mboko oza musale bela osala parce que faut ozwa mutu na yo okotisa na mutu bazo banyoso et à boulot moko en tout cas mon cher Félix na lela rapena sona ota musala ozalango et opela musala moko osakana te parce que batu moko boye azo wela aza na position bien mais azo sango mabe mai les ate azo luka position mais na buzoba tala yangoy siko o mona bizaleli yo ti na ba bureau ti na batu mo boye baza maile te bazo la misala pour agréter voiture pour ça rien quelque part. Donc voilà mito ba congolais ils ont fonctionné boye tant Félix a eu pouvoir. Donc Félix a na musala moko ya redresser mito yo ils ont maman muke normal batika ko wela parce que ce bozo wela tene bo kabula bien. Voilà quoi. M'a appelé.